Ok. Kasi yango yo batiko mona ya. Ngala ya kufa. Baratanga en hôpital déjà. Bozela trop. Nga. Nga ya papa bate. Yo bate le grand mokere ko. Le grand mokere sengenze. Asa mo la pan mona timela ba ngwe. Puis de l'autre tchétché. Donc naza vi mobima na ali, na vi mabele faut que ça vi mobima na ali. Ngane na ya mokile. Vi mobima na ali. Oh, 99 ans. Ok. C'est ça quoi, c'est ça. On va pour ça. Ah. Ma rêve. Mutu ebe mbo bozana ngwana bokundi kututi. Bolela na mwana no Filippo akufia bola na nanu ye. So bokundi ye wana simane botale batu mususu. Mais nga o ebe mena Filippo elia na ka très respecté. Na respecter batu trop. Wana o akufia mukolo akufia ya plus ça mundele. Akufi. Et puis ça mobali ya Kolomboko. Do matanga na ina ne panzani te bino bo changa lisula kufa. Non. Jamais bino bo loba bino mutu tininga na kufa. Boyebisa bango po même ça ngam. Quand même. Il faut tout respecter loi pour respecter pe mo oui. Oh eza boyeza tourna ngati bino bo ntina ngana kate tour. Finalement boza la boule. Non, ngana o dai papa maboyete. Et puis ngana mbendre te pona dai. Na mbendre te. Yo mwa batu ba kufa ba corona. Ngana mbendre te pona kufa. Non. Ah. Na respecter la loi. Monta kufa Filippo. Donc bino bozo tsasunga na kufa. Po rena yeba ke ngana kati Filippo tour. Mais finalement bino bozo banka bozo loba. Jamais. Ngana bino, ngana prêtre. Ngala ngadio sasa mdala pante mwana timile bambwenge. Esprit de l'autre church. Yeah. Vego gani. Etage asuka.